Bonjour, bonsoir, bana maman, la famille, ça dépend. Ernia Sabisika Bozwami, c'est Noëlla TV, na pesibino bambote, na kombo na yesu nzambe na lola, abumba pe abate la biso. En tout cas, la famille, j'espère que tout a bien, biso nyonso, sans nzambe eza boulou, la chaîne, la famille. Ça fait longtemps, Noëlla TV, abungi te tozali ensemble. Même tozoyo kanate na ba vidéo, mais tozali ensemble, nzambe azo bate la biso. Pourquoi tout le monde en a été, pourquoi tout le monde a été tozali bo bibino moko bo occupation ba misala ndaku bana, donc trop chargé la famille. On a ensemble avec vous, en tout cas la famille, j'espère que toza bien. En tout cas pour nous que toza ensemble bon mon vidéo na biso to s'abonner, to partager massivement s'il vous plaît. La famille ba partage na biso ezalaka muke yango wana bato ebele bazoza ba notification te. En tout cas la famille na yeli bino bana mama na koti na subasma na nene ya kelokelo yo azape demi chinoise to boya te parce que balobi ke camarade papa na yo azape papa na yo, camarade mama na yo pe azape mama na yo, tellement azali pe mutu ya ya la baronne, pourquoi pas azoloba sire makambu ya feregola na papa na ye Weranson. En tout cas tozo mona batu mosusu tozo yebate soki mutu azosala concert na ye akomi pembeni to mona kabaka dia pemba bayaka ebele bazobimisa ba stratégie, bazobimisa ba makambu mosusu. En tout cas esalaka mabe makasi bandeko. De toutes les façons, business to zaba congolais na ba congolaise. Et loko penza esalaka ya mabe kaka to diviser pour na biye renier ezalaka nini yango. Bolinka bochaka ba zuzani, bochaka ba conflit na place oyo ba conflit ezalaka te, na place oyo boko cha ba confusion te. O monaka congolais azosalaka ba polémique o ezangatina. To monaka Weranson en tout cas arresta azala na kwena ye ayaka te koko chrétien mwana oya bimisaki epai na ye, ayaka te ko chrétien ke ko bwakela ba mbwakela ata na musika ata na pembeni ya komaka te, mais quand même message na ye pe apesaka pona mwana oyo bimaki pe epai na ye to mona ba message ye pasalaka makambo na ndenge na ye. Bana mama totika kimote mabeka ake ata bato ba mutu aza bien na mutu na ye ale tozala wana kaka po kaka ke bakotaka na conflit alobaka te amanke ngai o wana amanke ngai natala ye bomonaka bino moko pe feregola ngo pe alobaka na ye te akipaka na ye te. Oui mutu azali baba azali te ata oza baba na basini loba bakomonaka no azobwakela mutu aboyi azosala boyi, mais siko tomonaka azalaka na kwe na ye ezali neti bozosala course. So ozosala course bozokima mbangu kuna bazokobwaka bino mabanga bazokofinga negre mutu boye noir boye bozokima mbangu yo ozomona ke yo mutu ozoganye ozomona babani kobwaka mabanga. Soki okaka otie attention ke obalusa miso otala bato wana yeba ke yo kobalusa miso okweyi yeba ke mutu aza na nsima na yo akoleka yo yo tellement oza na objectif na yo olobi ke ngai nazokima kaka mbangu pona bi ma première kende kotala na nsima te. C'est ça congolais eloko wana toyebaka te, tozalaka wana kaka ke wana tozoko détruire mutu, tozobebisa misala ya mutu. En tout cas totika eza bien te. Na moment o natan oyo feregola azana kozela concert na ye na le 15 juin. Aza vraiment concentré côté kababiye na ye ezoleka ndenge nini, préparation ekoleka ndenge nini, nakolata elamba nini, nakobima ndenge nini, mais bato mosusu baza wana pona kosala n'importe quoi kolobaka ke bazoyokana te, azobwakela mutu boye, azosala boye. Tomonaki Kofi awa na Adidas Arena ndenge basalaki, ndenge babetaki, ndenge elekaki mutu nyonso amonaki en plein air amonaki yango, mais bato nyonso bazoya kocréer so ba problème. Donc en tout cas totika kimote ya mabe ekofuta eloko te. Bango nyonso baza musicien na biso ezala fali ipupa ezala donc bango nyonso baza baartiste na biso totika bazizani, totika
polémique ba congolais bolingi ko diviser bolingi ko kabola bato na esika oyo bato ko kabona te mais bino boso sala nyonso de toutes les façons que bato wana ba yokana te bato wana donc ezalaka bongo mutu fois la pena adversaire na ye po batambola bien po soki ba wana kuna amoni ke wana kuna azo beta bien ngai pe koto yo na zo courage pe na leka et donc ezalaka bongo c'est normal mais bo sala ngona ndenge ya norme et surtout ba fanatique bato ya ko bebisa ba fanatique bino nde bato boya ko bebisa ba artiste na ba songi na bino na biloba loba na bino po bato wana ba kabwana bazala te ezalaka mabe makasi eza mabe makasi en tout cas bo changer ba congolais ba congolaise boye ndenge bokenda ka bozo mema makambo na ndenge moko ya mabe tellement bokenda ko toucher na basi na bango basalaka rien à voir na kata musique bozo kende ko toucher na bana bango basala rien à voir na kata musique parce que eza misala ya papa na bango moko ba pona na vie na bango mais bino botala ngo suse bozo sangisa boko simba mwasi ya fali ipupa botie wana bobani ko décorté bobandi ko finga linzaka na lisuki bobandi na bana bokiti l'autre fois na monaki fali ipupa en tout cas esalaka nga pasi ndenga azoloba eza mabe musala ezali ya bango eza mabe bango batopona musala oyo bofinga kaka bango esuka ye tellement pe azane motema la bazoloba ke nakokanga pe kokangisa pe mutu te donc nakozala na kokangisa mutu ezali kaka minute mais akoko sala ngo pete po eza jar na ete alobaki yango siko bozokende kotouche basi bozokende kotouche bana baza rien à voir na kata makambo oyo parce que ezali neti entreprise na bango neti te eza entreprise na bango bisika bango baliaka batangisaka bana awa siko bino bokozwa bana bokoti awa bokozwa basi bokoti awa et après po bozwaka nini bandeko botika ki monte ya mabe oyo bozo kosala bozo ko diviser ba musicien na biso po ba collaborer na banani sok ba yokani te bango na bango après bozala ka wana sok bozo bazuli kama ba kufi bolobi mawe artiste na biso azala ki bien abando beta de mais ok o bozo sala na kati na bango boyebi te ke bozo boma bango petit fait ya fait boye bango te bana mama na tshela bino nanu nene ya boyoka nanu oyo azokoloba boyoka bino moko bosangisaka mokolo bokomi ke oh Koffi Olomide na ya si na mama si bazoko yokana te eske bomoni kuna eske bomoni so azo melaka susu na mama si kuna baza na mbutu on dirait mutu azopesa information alalaka na bango mbetu moko aliaka na bango sani moko bapartageaka makanisi place moko toyebi te eske esalaka na basantine bazalaka wana babengaka bakroni mama bapesa bango information ke na minute oyo soki bomoni Koffi na mwasi na ye baza sus ensemble te seke kuna mbutu mwete ezali bandeko totika kokotaka na bandako ya bamusicien na biso totika kokota na makambo o etali bino te etali biso te me bozo kota na bachambre na bango na bandako na bango tina basani na bango baliaka eza malamu te eza bien te botika caractère o bozalaka nango en tout cas botika na sotela bino nene ya boyoka ndenge nene ya zoluba en tout cas c'est Nouvela TV bola nango na bokebi nyonso papa Hollis oyo boloba ko le bato nyoso te baki yankebe pole zangati na babanga mote silama awe raté baje na boka na Koffi na ko déstabiliser wera na rien à voir pour la à Genève bonjour Koffi botomime na Genève etali wera raté ok Koffi sozo banga wera ya Genève pour ebike ba penser que non ko le ka présence na yo na dila sarema etali wera raté wera zo ke mande amu affaire écolate wera zo ke mande amu affaire écolate yo no zo gratter faire écola pour fali a benga na yo likolo ke ndako ko kozala simaniki pour panza famille na ye que ce jour manque amour et ba musicien no wera za na plein d'amour et ba musicien ba ngaki première chose à faire la musicien no wera ke na ko funda faire ka Koffi na ko bino la pesi no qui est au côté de funda wera faire ala sa faire la cachot Koffi na ba funda faire
cachot. Confiance dans la santé. Bon, le moment, ça a raté. Papa Rolls. Oui, bon, le papa, il a battu. Nous, j'étais là qui a fait pour les Zangatina, le papa m'a côté. Silama, a oui raté. J'ai dans le cas de profit, on a pour déstabiliser. Oui, on n'a rien à voir. Pour la part de la Genève. Bon, je profite pour tomber la Genève et tant il raté. Ok. Kofi, so zo ba ma wera ya Genève, pour éviter, ba procès, ben on connaît qu'à présence na yo na diverses arènes, et tali wera te. Wera zo qui est mandé à moi faire écolaté. Wera zo qui est mandé à moi faire écolaté. Yo no zo gratter faire écola pour fali a benga na yo ko ke na ko poza na simaniki pour pas za famille na yi. Que ce soit un manque d'amour, et les musiciens ont plein d'amour et les musiciens. Où est la poste où il y a Genève à Rennes, tout pas mal. Oh, au final, on a ça à faire les volumes, on va arrêter. Au moins, on va voter. La première chose, faire à l'obéir à la caille. Mon téléphone, on a au canton, on a un cachot, j'y vais à la mère à mes ouérats. J'y vais dans la ouérats, si tu as des mains, tu vas battre les gibons qui sont dans le cachot, qu'on va faire la moutou. Mangolo Foki, c'est un Genève à Rennes. Ouéra, n'est pas qu'on a mis nous. Ouéra, nous avons ce qui fait faire la Salomon à Mata. Ouéra, nous avons ça faire le micro, nous avons 4x4. Ouéra, nous avons tout Kalouji pour faire ailler Mbabouaka. Ça, sous-ça bénédiction à faire le bola. À faire la musicienne, nous avons un fond d'affaires. Quand on a la personne qui est au bout de la foule, on va faire à l'âge à faire la cachette. Quand on a la foule d'affaires à l'âge à faire la cachette, j'y vais pour tout, 1h du matin la cachette. J'y vais 1h du matin pour faire ça faire la cachette. Confiance dans la l'âge à faire. Bon, le moment, ça a raté. Papa Rolls. Oui, bon, le papa, il a battu. Nous, j'étais là qui a fait pour les Zangatina, le papa m'a côté. Silama, a oui raté. J'ai dans le cas de profit, on a pour déstabiliser. Oui, on n'a rien à voir. Pour la part de la Genève. Bon, je profite pour tomber la Genève et tant il raté. Ok. Kofi, so zo ba ma wera ya Genève, pour éviter, ba procès, ben on connaît qu'à présence na yo na diverses arènes, et tali wera te. Wera zo qui est mandé à moi faire écolaté. Wera zo qui est mandé à moi faire écolaté. Yo no zo gratter faire écolaté pour fali a benga na yo ko ke na ko poza na simaniki pour pas za famille na yi. Que ce soit un manque d'amour, et les musiciens ont plein d'amour et les musiciens. Où est la poste où il y a Genève à Rennes, tout pas mal. Oh, au final, on a ça à faire les volumes, on va arrêter. Au moins, on va voter. La première chose, faire à l'obéir à la caille. Mon téléphone, on a au canton, on a un cachot, j'y vais à la mère à mes ouérats. J'y vais dans la ouérats, si tu as des mains, tu vas battre les gibons qui sont dans le cachot, qu'on va faire la moutou. Mangolo Foki, c'est un Genève à Rennes.
En tout cas, bana mama tosi tolandi na bokebi nyonso nene ya oyo alobi. En tout cas, azana ye pe na raison oyo azokoloba parce que bato ebele bazoya kaka na diviser pona mieux régner. En tout cas, eza bien te bakolinga kaka badiviser bato ata na problème eza te. Mutu na mutu aza na kwe na ye azosala ya ye makambo na ye pe azosala ya ye miziki mais okomona kaka bato bazokocreye tala ndenge ekomi Koffi Olomide mutu azokosala boye po amoni ke Weranson alinga kene na Genève et tout donc polémique donc okomona pe wana Koffi alobi na ye eloko te akoseli eloko te tellement bafwana kwiti bafwana nguluka bakozalaka wana kaka baya kosala ba polémique ezanga tina Weranson alinga kene na Genève même ata akei eza problème wapi ata akete eloko pe ekufeli eza te mutu na mutu azokipe ya ye vie mutu na mutu azokipe ya ye orchestre c'est ça oyo akolinga ke asoutenir moninga mosusu botika ye akende oyo mpe akolinga te azosala mpe ya ye vi na ye eloko mabe eza wapi bafana kwiti en tout cas bozosekisa bato na babiso baoyo kutu miziki yango tokipaka na biso yango mpe te totalaka na biso yango mpenza te mais tellement baza bandeko na biso bacongolais bacongolaise pourquoi pas totala yango tokipe yango balobi ke ezaka neti politique ata okimi yango okipe yango te yebaka ke okotala mpe kokipe parce que ezali makambo ya mboka na biso mpe eza mboka na biso mabele na biso ekokende te yango tokipa yango totala yango tellement epesaka biso mpe motu mpasi elembisaka biso tozomona butu ntongo mpoka bato bazokoboma bazokokufa ata olobi ke nakokanga miso na kotala te miso wana okofungola okotala parce que ozomona ke eza mabele bisika motoro na yo bakundaki ezali bisika oyo obotamaka okotala te ndenge nini okanga motema ndenge nini eza mpe kaka ndenge moko na bamusicien po bazali baza baartiste na biso baza oyo bazomema mpe drapeau na biso na bapays ebele toyebi pourquoi pas tokotala te tokolanda te tokolanda eza nango bongo mais bakongole botika makambo ya kifanatique na monoko oyo boya kobomisa bamusicien na biso mosusu orke baza na bango moko okomona na kuzu bayokanaka très bien mais bino koto bozomibomana bozomitela na bambeli pamba me bango kuna bakofana wana bazokoseka bino ke botala bato bayebaka te oyo eza stratégie oyo eza mayele na biso po toganye mwa quelque chose mais tala bango kuna ndenge bazomiboma na boyebaka te ezaka ndenge moko na bata politique bata politique bazosala bongo na se bazosala baguerre bazoboma bato kuna bazokipe na bango te bango bazovivre bien na basi na bango na bana na bango mais peuple nde moto azokosouffrir peuple nde bino bozokobundana kuna bozosouffrir bazokokosa bino na bamieta mokeke zwa kende oboma ndeko na oboye zwa boma mboka na yo boye mais bango kuna baza bien bazolia na bana na bango bazosouffrir te mais biso bapeuple bozomibomana eza mpe ka ndenge moko na bastratégie na bango ya musique en tout cas bokendeka na loyenge te bokumisa bango nyonso baza bamusicien na biso bosalaka ni pour ni contre parce que bango nyonso bazosala fier mpo na mboka na biso bozala te bozokotela bato mosusu bamosusu bazala baennemi bamosusu bayebi miziki bien bamosusu bayebi te bosalaka eloko wana te eza mabe makasi bana mama na komi na suka video na biso botala video na biso on est là toza ensemble na bino ata 2 jours 3 jours 4 jours tosali baémission te eza nango problème te ça arrive mais boyebi ke mosala ya biso tosalaka ezali mosala oyo leta azokolesa biso tozokofutela ndako tofutela bana classe tosala boye ezali oyo eza nango eloko moko kaka basessoir soki tomonani sava soki tomonani te on est là ensemble la famille. Merci nazotika bino c'est Noela TV tokoma na suka na video na biso. En tout cas osoba Noela TV pardon. Nanu osabonate pourquoi pas s'abonner eza nango gratuit la famille ekosala biso bien ngonga wana bacha boye bacha musafi batombola likolo ozwi pe otie kaka na yo moi j'aime na yo bandeko ekolongolo eloko te en tout cas ekosala bien makasi pe commentaire na yo pe soko commentaire mabe ekosala yo mabe mais comment na yo eloko malamu yo koma mabe parce que to fingité to sala eloko malamu te to yo ko critiquer kaka to yo ko sala ka analyse na biso pona ba congolais makamba sala ka bazo ko diviser bandeko na biso musicien na biso info boyeba ke
lelo soki feregola azali feregola à cause de weranson bandeko mutu nyonso azalaka na origine mutu nyonso azalaka na place oyo awutaka ata papa na mama na baboti oyo baza kitoko te baza makwanza okowanga na papa na yo te ke pourquoi akoma bongo peut-être akoma bongo à cause na yo sikoyo yo okomi mutu ale obandi kowanga na papa na yo ezalaka mabe nzambe alingi eloko wana te mutu soki apesi yo mai ya komela na ntango oza na soif apesi yo pesa ye mpe merci kozongisa ye ingratitude te pesa merci et kosunga on a lève na on a vie na yo mobimba. En tout cas, merci la famille. Tokomi na suka. Merci. C'est Noëlla TV. Natiki Bino. C'est bye bye.